Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Notre père bana CFC bana Codef bana Nzambe nyonso na yelibino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, Muto Simbiko Dakondima, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. N'engez prévu le 1er pe le 2 juillet na Saint-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha. Awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la foi kozala tunanga jour nini. Du 15 au 16 juillet 2023, 8e édition à cause de la foi. Avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Awa, ekobongwana maternité pona bato bazoluka mabota, ekobongwana ambassade pona bato bazoluka visa, ekobongwana solution pona bato bana ba problème. Yaka boya na bengi binoto ya ebele awa terrain oyo ya Bouddha, toko bondele longo na mumbu na kolo pe toko mwana loboko na Nzambe. Le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pona kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain Bouddha c'est pour tunité o avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi que la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo to kanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo. Les 15 pe les 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo. Tombola nkolo Yesu mangomba nyoso mikolo nyoso tosangana lokola moko akostila sakapona simba kibilaka akostila sine mona kilisusu akostila sana bota Samuele na musa tanga makila ekatanda akostila c'est une femme enférante et sengelo
simba kaka ya code ya bima. Oeza une ferme assurance et une démonstration. Biso to moni pasi tuna ba kulu tuna nga théâtre bazao. Biso na ba antenne ona ya to sali boye. Baso monter le théâtre na sacrifice ezoli kana même maison mais il y a un directeur qui arrive à so beta porte abi bima. Mais que papa na nga doguta na zo te na église. Mais un homme qui arrive à so ba bima. Ozo kita na cataracte. Bansi antenne ba yebi. Ozo kita na cataracte ozo leka maya miso ozo tanga. Mais na simba ki la persévérance. Code ya kondima. Na suka ki na persévérance te. Et l'on a groupe les bons samaritains. Na simba ki lokami balé la démonstration. Ngomba kokolo soke benga rabato ko benga bino yebi sabino. O matina cassette ba mikolo bazaba papa masumu ba yebi cassette imatique. Ezaka kilo o matana na ngomba ya kokolo. O komi boyo kute na chef mo tuna na antenne chef Denis Malusa. Aebisiyo. Ah pasteur. N'a regretté parce que Bachebino na programme te. Aussi ici montage il y a passe. Tote kate lamba kolata to kata ba classe. Na suka na diplôme pamba université na ISC na kokate na teka na so mbongo ya ba frère ya passe. Na sombi caméra pour na retourner théâtre. Aussi ici montage ozo mete singa balobi na yobo lekate. Tala ngomba kokolo na binza kitango siko na déception. Na tango wana pe ya tozo matababi tukapaso kiti na rond-point ngaba Sainte Thérèse rond-point zui peine tam soupe ba demi terrain masanga mbila hôtel moyo kata katezate. La persévérance et une ferme assurance. Je savais que un jour nzamba on se souvenir nanga yango koloba te nzambe komisanga lokola ye loba nzambe atambola ndenge nini po akoma lelo po yolanda banzela ona po sala nini okoma mais soko lukia mbangu o simba kiss on a un parcours avec ce Dieu, raison pour laquelle je l'appelle le Dieu de mon parcours. Soutien cette vie à souffrance sans sponsor aujourd'hui 24 ans avec groupe Les Bons Samaritains 24 ans. Simba code ya chiffre 3. Simba la persévérance. Simba démonstration, ferme assurance. Simba démonstration. Balobio ko bongate lobi te. Wane lobi bino lobi nzambe te. Metaye biso lobi moni yo. To suki na biso alongoli blouson. Oyebisi na sepeli. Parce que pas yo suki. Et pas Jésus qui Nazareth azo panda. Mais yo olongoli likia, olongoli démonstration. O komi souci. Et nzamba libéré parce que au salier confiance était. La foi c'est une ferme confiance à un Dieu vivant. Atazo mona na te physiquement il est là. Yango David a lobi l'Éternel est mon ombre à ma main droite. Ombre ne na mulile mona na. Mais asa atoza na mulili ya passe ombre na c'est Christ. Ombre no c'est Christ. Écoutez bien aimé. Paul a talié abiloko zoyo kanga. Ne yo pozo kanga na poko lelo. Loko zoyo kanga. Paul a ebisi telema kambala mo. A telemi droit o akita boye o asala boyezate. Tala ya son nzamba bigiso abigisio. Nzamba bigisa ate ya bandambu. Soka kangolio yango tika apesa mutu mo lokola kanela ye apesa mutu mo lokola zoe na likambo apamboli na gauche apamboli na droite oke liboso lipamboli osonga boye lipamboli esala melo ko ntama na kondima na yo mwazo ndima e osala melo a cause yoka tuna batu ebi français malam à cause et annosaka négativité. Journaliste na biso mo antenne benga papa to go change ngote à cause ezolo bandeti faute ya mabeya na bise je bénis le Seigneur parce que français eza batu ba salon yango sentinelle ata mobile ba benga une sentinelle soki pona mutu ba changer mo ya français bongo nzamba ko changer ngote nzamba ba langue nyonso nzamba minoko nyonso alobi dans le ciel sur la terre toutes les langues et au confesser Keye aza na lobi eliko loba boye nde nzamba pesanga et pas batu ba lobi faute ya nzamba bi te na raison ya
na makambo malamu ya eza makambo si fe komelo na vie ya po nzamba lakisa munene na ye yango yebisi bayekoli oboni maladie ya Jean maladie ya Lazare eza po na liwate mais eza po na nzambe bayekoli batuni na Jean chapitre 9 yango aveugle oyo abota mwana oyo eza mabe ya batata na ye to ya ba mama na ye mais Christ alobi te ezaka po na kembo sani obino moni défaut à cause ya nzamba lobeza défaut te a permettre za la bongo pour kembo na esa nini eko kisama yoka bien aimé so muta belité to benge Jova Rafa poani so ki belité mutu pa belate ki Jova Rafa na esa nini a telemisi muto parce que trouva ki kati na ye kondima oye kokaki ko telemisa ye ko bikisa ye bien aimé na pokwa lelo nzamba kuta kondima mo kati no yoka moto kondima yoka bien aimé nazo fongolo ba secret ya récite yoka simba mala kozela wala tso maite ba singate o de la fois nzamba zo memo bo ndenge ni bien aimé yoka ba secret moto kondima atalaka ngomba te mais atalaka weza sima ya ngomba parce que derrière la montagne il y a la gloire ta vie mais ngombe tele makawana po bando mona ka ngomba ngo problème ngomba ngo stérilité ngomba ngo ministère zo ganga te ngomba ngo boye bitumba boye ozo mona kaka boye mais soko lobité ngomba mutako ndima contour na gayote mais Bible lobi si vous aviez de la foi na mukana Marc chapitre 11 na verset 24 alors vous direz même à cette montagne déplace-toi de là déplace-toi de là. On a sepeli na Paul azaki na posa délivrance à makasi te que on a kasi on a te moto kondima nzamba zaka sima maloba na epasani oyo yozo loba yango nzamba osani centenier à lobby na Luc chapitre 7 Yesu Masia Nazareth ko ya na yote dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus-Christ dit, je n'ai jamais vu cette grande foi à Capernaum. Na mona kondima ya boete. Eloko so bomo za kondima. Tamba yaka koyebisa yo, omoni boy, obandi kolela lela. Tokutana na makambo na vie. Tokutana ba humiliation. Mais to telemaki na kombo na Yesu Masia Nazareth. Akuti moto na kondima. A PC code. Loko za na serir. Zo fongola parce que loke bando zango yango alokolo ndimi siko telema mutu wana telemi na kei siko na batumi bale ya suka batu wana za Jean na Pierre bazole ka bakuti moto alolenge moko oyo Paul pakutaki bango pe mibale yoka yebisie Pierre ayebisi bango ayebisie regarde-nous mutu wana taliba mais comme tango akopesa a comprendre a eza makambo ya révélation te mais ezali kamwa mutu telema tambola ezali kamwa kondima ezali kamwa est-ce que tu peux repasser demain te makama ko repasser zate ezali kambu lobali lobanga na bika lobali lobana mona bolamu na nzam Pierre atalié tozo tambola biso mais totiki Jacques totikali kaka Pierre na Jean Jacques azate mais yo Jean olala na tolo Yesu Masia Nazareth oza mukonza ba révélation na ba île Patmos on a moni Dieu m'a montré j'ai vu tika makambo j'ai vu tika makambo j'ai vu ça nzambe nous avons besoin to comme na niveau to lobby nzamba kokisi toi na posa tu dois savoir tout le Seigneur m'a dit ce soir oui le Seigneur peut te dire mais wapi suite na omona yo nengo zawana na omona bitumba makasi. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu, ils te feront la guerre. Ngana sana posa bitumbate. Awa yo so sala nga diagnostic. Mais wapi kisi oyo pe Singapore nabika. Likambo ezali ya kondima. Yokana résumé yo muke. Nazana ba serviteur ebele baza aba papa nanga. Ba koko ba yaya. Soki nzamba permettre eza eloko na koiko bakisa lokola mwana mke gloire à Dieu. Mais na zoyebi sana génération bozo ya na sima na biso oboza abasal basala nzambo boza a boyo kanga penza malam boyo kanga bien boyo kanga penza malam nazo bandela
secret à kotombwa mana ministère. Peu importe tous les messages que le Seigneur peut te donner. Socle nango eza foi. Yoka. Nzamba pe son message à repentance. Et Seigneur lui oyebisa muta tika mabe. Pour appeler sa vie n'est pas un âne. Mais il faut déjà en foi que Christ a zanzela solo pe bomoy. So en foi onate. Ote ya yepo nani. Nzamba pe son message. Il y a retour à Christ. Mosala nzambe ni na oyebisa yebisa ke na lola zonga moni ndenge nzamba zo bongisa. Mais tozondi mango par là. Tous les messages socle nango c'est la foi. Message à retour à Christ. Il faut ndima que Christ a ko zonga. So sana kondimate atote ibatu. Okoma lokwa kisenswa. Ba teibi songomba. Lokwa nazana kisenso ngomba mwa peshangana mona njili. Lelo ko longwa. Aina ndako bandiko bonde la fo atali fenêtre bi yo lelo ngomba tanga fungola bi okolongwa lelo. Abandi intercession kangi fenêtre bonde linzambe yo lobi na biso. Soto sana kondima toko piko la ngomba. Abandi ko bonde la zo déclarer ngomba longwa ke ko boka manamai. Assisi prière amen amen. Siko fata la son ngombe longwe tote. Abando fungola malemba zo banga. Azo kengidi la zo diongila. Fongoli akanya lobi est-ce que ko longwa penza? Est-ce que penze ko longwa? Fongoli suye Paul. A fongoli muke akanya bangi tanga fongoli makasa tali ngombe za abia na yebaki na ngai longwa na ngote. Na yebaki na nga eko longwa te. Bible lobi tango Pierre a komi batali na Jean alobi tala biso. Mosala nzambe yozana message songolo message pakala. Soko za kondima église e oke musika te. Ezali kama kisite, ezali kama confiance. Soki papa sali nga confiance, na son seli confiance. Soki nga na sali papa confiance, papa ko song selanga confiance. Soko sali nzambe confiance a ko décevoir yo te. Ba tu belo sala confiance ba décevoir yo. Mais nzambe so sali confiance o sala dessus te. Or confiance c'est quoi? C'est la foi. Je crois. Là où ils ont dit non, Seigneur, que dis-tu de ton grand nom? Atali muto, talabiso, muto wana tambula taliban. Et enfin, alobine tala. Et ali kamba jante. Jazana ba message mususu. Mais loko la fanisa ona fuate. Ngasi ko pana loko ezali kamba lobiko ya foi, il faut tala ndenga Pierre. Pongana na fongola. Alobe so na kangi na se. Akangi na likolo. So ina fongoli na se. A fongo na liko nazana code na code alobine talanga c'est que je te redonne elokaloba alobi boye na bakisite na longolite au nom de Jésus-Christ de Nazareth ayebisi ni ona tellement moto wana saini. Mon frère ma soeur na telemi a je suis le porteur ya Christ. Je suis l'envoyé de Dieu pour ta délivrance. Peu importe ma kambwana bamvou le sali. Na lingi siko comprendre que koda kondima ezali boso na yo. Yo kaka ozala disposer ondima ke lelo ezamu kwa lobiko na yo. Lelo ezamu kolo ya salut na yo. Lelo ezamu kolo ya délivrance na yo. Et tu vas témoigner le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur. Yaya soko zondima bako yeba lelo ke Yesu Masia Nazareth nde azanzambe ya solo pe ya pomoy. Soko ndimi zambe nanga pambola yo. Zambe nanga Yesu Masia pambolo. Zamba nja pambola yo. Yoka ndenge nazo saka nzamba pambola yo. Nazo ebisa mutu moko nzambe nanga mona yo. Nazo ebisa papa moko nzambe nanga mona yo. Nazo shite akoloba nzambe nanga mona yo. Soki bafandi saki yo ngana eko yebisa yo. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Okotika la mopakano te. Okotika la motakolela te. Okotika la motapasi te. Lève-toi marche. Soko tele mesiko zoami. Tozo ko acclamer le grand vainqueur de Golgotha. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut mettre la Yesu Masia Nazareth maboko? Est-ce qu'on peut matisele pour les longs na yo ozo sala na kondima? Est-ce qu'on peut mata makas ko crier ko le kamuninga wana? Est-ce qu'on peut mata mololo
eza feti na yo eske okoki komatisa lelo eza feti na yo batonga yo lelo nzambe azokata likambo na yo wana bazotonga yo nzambe azotonga yo wana bazotonga yo nzambe azotonga yo beta mwa mololo mpo le délivrance na yo eza lelo nani azosepela na délivrance na yo nani azosepela kokota na ye na porte na problème kobima na solution wapi mutongo azopousse bacri de joie azotatola elonga azolakisa ye azozwa code lelo vi na ye ezochange azozwa code akondima tala ndenge ozosepela maladi ekomi na problème tala ndenge ozosepela bajalou no bakomi na problème tala ndenge ozosepela monde atenelo bacomprendre ozokota na destine ya vi na yo soki Jericho ekweyaki na bacri de joie ekweyaki na so ya trompette nazoloba so wana ozopuse kaka ndenge ozokrie Jericho na yo ekweya Jericho ya bana na yo ekweya oyo alobi okozwa diplome te mwana no okozwa diplome te Jericho wana ekweya pousse de cri de joie reba brosa kabababa bresende robose Yaya tombola maboko likolo s'il vous plaît mwana notre père tombola maboko likolo Yaya uti mboka bapaya Tam suppose à la biso na Sarcelles na Orléans Tam suppose à la te voilà l'occasion le Seigneur t'a permis tombola maboko likolo bien-aimé na lingo lele pa inansam oyebisa nzambe Seigneur merci pour komitango na ngana sepela kasi na ye pai na yo yo mto disposa kinga na ya milulu oyo tala na tiki le kambusongolo tala sacrifice na sali yawe na lekisi tante souviens-toi de moi souviens-toi de moi oh souviens-toi de moi ya yo sana pene pene kuna voisin ndeko na ngosa nzinga nzinga oyakotika mutu te mon frère ngande kono na botami na quartier suka njil mais nzambo yokela kinga mawa na ba momo ya kolela ya c'est possible à saler la payo ndeko na ngo umeli mingi na passe tombola mongoko za la 17 kokota na distraction te leta saki na yo sécurité veillée police eza tout autour ao bandeko bazaba so veillé ya yebi sam Seigneur yokela nga mawa souviens-toi de moi ozo sambela na kombo Yesu Masia Nazareth e ko sala meloko ya sama na kondima na yo bondela bondela yango yo nakutusaka etinda mina yo nzambe yango yo nakosalela epai na kotambola ngai naganga kombo na yo bendele ya lokumu we ezali yo Yesu atabutu ezoumela ntongo eyotana ya Jésus de Nazareth ingo tongo ekotana moi pe kongala suka ya konde biano oyo mokili lobi yango esalise mama maloba ya bombo ezali na yo Yesu Yawe nasengi na yo tondisa ngai yebise souviens-toi de moi matisanga kondima ngai nai kampiko nasengi na yo Yawe tondisa ngai na kondima ata mbonge ekoya ngai nai kampiko yebisa merci yoka bien aimé nzamba pambolo po yozo pesa biso matoi poza na présence en nzambe eloko ezosepelisanga komona nzambe azokutana na yo lelo po oza penza disposé na présence en nzambe yoka sikoyo yaya landa directive à l'osam landa ndenge tozokende tolingi tosambela bien mpe nzamba délivrer peuple na ye mais eloko moko nazo réaliser kati nanga eza na bato mosusu ata basambeli baomona bolamu ya nzambe te na mituni mpo na nini baomona te est-ce que nzambe aza incapable ya komona mpe bango aza na lopango na bango aza nzinga aza na kati ya foule
Mais pourquoi nzamba komona yete? Ata nzamba moni ye. Akosalele te pourquoi? Parce que nzamba lobi. Yoka bien aimé. Moi si azaki na problème. Femme kanana ye aye na mwana na ye. Tala moi si aye na mwana na ye a passe. Douleur ya bo mama ya kobota. Alobi nkolo Yesu Masia Nazareth en face. Biki selanga mwana. Yesu Masia ebisi eza malamu te kozwa lipa na bana. Kopesa ngo pa ya bana bambua. Limbisanga na loba ete ezana bato ebele sans la foi. Nzamba considérer yo lokola mwana mbwa. Pourquoi? Parce que opesa ye vi na yote. Na moni te pona ndeko sa yamba Christ. Yako zwa bilaka siko. Nzamba opese code. Nzamba ofongole destiné. Mais yo yamba na no Christ te. Nzamba lobi yako osalo bolamu. Yango na sepeli to sala yo ngolu. O comprendre que ça tellement important na milulu o. Ndeko nano yamba Christ te. Makamuno eza compliqué. Balia famille zo lando po ozana sa makila ya libota. Christ alinga longolo na makila o mama botela yo. Okota na alliance makile sopana na ngomba Golgotha. Yango so inano yambi te. Pendant zolo ba yo so poussa na no liboso. Avant to yamba bandeko baka na lingi yo avant kana yo to sambela po nango. Ndeko pesa nanu Christ vi na yo. Okotu na ndenge nini? Bayamba ka Yesu Masia boy. Bible lobi oyo nyonso bandimela kiye. Nde apesi bango bokonza okoma bana nzambe. So kutana mosali na nzambe to mwana nzambe partout même na campagne ton église aloba na yo loba nkolo Yesu Masia Nazareth yo po lobi na fongoli motema na nga na ndimi koyamba yo ozala mokonzi pe mobikisi na nga nde soko sala yango oza mwana nzambe soko sala ngote atozo baptême atozo sambe l'église au service songolo si Christ revient aujourd'hui ta place est en enfer parce que aloba na yeba kiyote na salela kiyo alobi na yeba kiyote na liste ya bana nga bayambanga Seigneur et Sauveur yo zalate yango na ndeko no yambi Christ te oza motu ya pona nga mon frère pusana liboso a ko kipe muninga te ma sœur no pesa vino pa ya Christ o umeli mingi na okene église mais oyeba te tilelo o sosola ke na yamba Christ oyeba te bien aimé life le kozala pona yo yango na zo senga yo pusana ndeko na ngai vie eza compliqué oza na posa Christ Osana posa Yesu Masia Nazareth. Sans Christ il n'y a pas la vie. Sans Christ il n'y a pas la vie. C'est lui qui s'appelle la vie. Atoza wabi papa kota la personnalité na yote. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Bande kwa desas botika ba poussa na boye s'il vous plaît. Ça c'est quel botika bande ko ba poussa na bossa la service aw. Bolanda bande ko kuna te bien aimé. Afaya aw s'il vous plaît. Yaya Osamo Tuya, mon frère, Nazande konon jilwa, mwana chang, na yo frère na yo, na linga kombingi ndeko na nga mobile, Osana kwen kuna, tala ndenge fizo za la compliqué pour Christ azate, seke ndeko no de la foi zo yabisayo, yaya ba okabelo lipa lelo, lobyo kozang, sekura za vanité, pesa Christ ebo moina yo, atabi tumbeko ya, yaya, akotele makobundela yo, yango moni makambo salaka kitamuke s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas mayenga pas s'il vous plaît. Tango salaka likambu wana soko zonge lobi ah na sali boye po nani. Eza réclamation ba condamna yo salaka yango po ozana Christ te katina yo. Opesa éviter muto protéger azate. Bien aimé, oza aoyebi ba pesa yo mai baloba yango ndeza secours. Ba pesa yo singa baloba yango nde batela la famille bien aimé mutapesa autant muso akufa soki na kufita ko kufa mais pour nini singa on est bateli ete pour nini singa bateli ete vanité de vanité biso na famille na biso so likamto ke no loba na cimetière bien aimé okenda ko loba na cimetière oza awa lelo za na posa délivrance na Deutéronome chapitre 18 na verset 9 à 12 nzamba so yebisa Israël tango okota na mboka ona la tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Qu'on trouve chez toi personne qui fait passer sa fille ou son fils par le feu, que personne exerce le métier des astrologues. Les astrologues, ce sont des personnes qui invoquent des astres. Okenananda kwa ngangati. Oyebite lelo oyo etika la kuna. Basenga yo lambo pesa.
bapesa yo basenga mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Mikolo, solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Notre père bana CFC bana Codef bana Nzambe nyonso na yelibino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, Muto Simbiko Dakondima, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. N'engezé prévu le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha. Awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la foi kozala tunanga jour nini. Du 15 au 16 juillet 2023, 8e édition à cause de la foi, avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Awa, ekobongwana maternité pour na bato bazoluka mabota, ekobongwana ambassade pour na bato bazoluka visa, ekobongwana solution pour na bato bana ba problème. Yaka boya na bengi binoto ya ebele awa. Terrain oyo ya Bouddha toko bondele longo na mumbu na kolo pe toko mwa loboko na Nzambe. Le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pona kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain Bouddha c'est pour tunité o avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi que la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo tokanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo Tombola nkolo Yesu, angomba nyoso bikolo nyoso tosangana lokolo